Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Kinshasa pe bienvenue na magazine na bino préféré KNB Kinshasa Nabiso. Likolo ya ba moyi o ezobima na Kinshasa, KNB et réfléchir soki ekoki kozala na impact sur ba élèves na aire ya cours na classe. Kinshasa et l'équipe partout après observation ndenge système éducatif ya mboka na biso e fonctionnaka. KNB te remarqué que suite il y a réchauffement climatique, impact nango eza ko se faire sentir dans le monde entier na Kinshasa. Ils ont se manifester dans la série, il y a des mots, il y a des cas, ils ont déplacé facilement 37 degrés. Comme la plupart des couleurs dans le cours, dans midi, dans le langage courant autour à midi, il y a un KNB te proposé dans le condi, enseignement primaire et secondaire, puis dans le condi à ville province de Kinshasa, ceux qui moyens ali. Bon revoir tout bon uniformiser programme scolaire que bana nyonso bazara enseignement na bango avant midi au tobengaka na langage courant tour à tongo au lieu d'avoir bana o bazo kende classe disons ces moulayi azotambo na se moye sa lembi tango akomi pe cours à liboso dans la première heure mathématique deuxième heure physique et ça que bana belé baoza appelé échec par rapport il y a ba condition wana. Oui, moyen ezali gouvernement doit changer programme que na saison oyo ke mo eza makasi bana bazui congé na saison net ne langa wana mo eza makasi te bana bazotanga expert bakotala ndenge nini ya ko harmoniser programme scolaire pour ezala conforme na ba climat na biso. Je crois que en principe na moi bana fallait bazala na ndako tant ya malili nde fallait bakenda classe mais talaka na pays na biso Mali les en a 2 mois, donc la saison sèche il n'y a que 2 mois et nous avons 10 mois il y a saison de pluie où le soleil est très fort. C'est difficile que Bachaka 2 mois wana po bana batanga. Mais par rapport à Tongo na pourquoi, moi je pense que le ministère devait penser pour que les enfants étudient exclusivement le matin. Donc profiter de l'occasion pour senga ba chef d'établissement ceux qui va avoir précaution pour moderniser la salle de classe et que bana battant dans conditions bien pour répondre en tenant compte des exigences environnementales. Kinshasa et l'équipe partout. Ba chrétien mingi ba bakate ba fête nini o eza reconnu na kati ya Bible. Yango pasteur Simon Kalibu a expliqué na micro ya KNB. Et l'équipe partout, Lelo magazine KNB tu kokutana na pasteur Simon pona aebisa biso quels sont les fêtes o ezali reconnu na Bible o bana nzambe bakoki ko fêter. Ba premier chrétien babanda ko se rappeler na koya na molimo mosantu non pas lokola fête mais zaki occasion ya bango ko témoigner nguya kasi église pona catéchèse et ko s'organiser lobby ce sont des événements où est marqué histoire chrétienne. Pezali ba réalité lelo nde ko salema à travers calendrier grégorien et bandaki déjà na pape Grégoire ba organiser ba fête wana. Pona ko ba fête ya liboso où est bandisaka makambo nyonso Noël na Bible ezalité kasi événement ya Noël ko botama na Yesu Christ pona ko bikisa bato ezali na Bible. Ya mibale ezali obabengi Épiphanie de l'église catholique. Boye ya Christ mokonzi. Wane keseni catholique romaine na ba protestant ba keseni. Et pas na ba protestant ezalaka fête chrétienne te, mais la bande ko na biso ba catholique ezalaka fête ya Épiphanie. Kasi ya misat ezali Pâques eye kolakisa mission na Yesu Christ ayelaki kufa tozali ko célébrer kufa pe lisekwa na Yesu Christ pona bomwe na biso
simana yango ezali fête ya Pentecôte oyo nkolo Yesu amati na likolo azongi epai na tata tozali kozela fête ya suka oyo ezala calendrier te mezali événement kota na lola koya na nkolo Yesu Kristo pona kokende kovanda na bokonzi ya seko. Bolandi ndenge pasteur Simon atalisi biso ba fête o ezali reconnu na Bible oyo biso bana nzambe sengi na biso tofetaka esengi na biso koyeba ke Noël, Pâques pe Pentecôte yango nde ezali ba fête oyo Bible etikela biso po te tofetaka ngo parce que confusion ezalaka pe mingi na biso bana nzambe Kinshasa eleki partout. Samba Pierre dit pasteur Kassi à église primitive alobi pona ye fête ya Pâques eza fête biblique. Ça eleki partout lelo magazine KNB toyaki na commune ya Lingwala na quartier Beauvant na église primitive ya pasteur Pierre Kassamba pona kotuna ye pourquoi bango na église ya bango ba fetaka Pâques pendant que toza na semaine ya Pâques. Pasteur Kassamba Pierre Yalobi et pas na bango fête ya Pâques ezalakate. Raison pour laquelle tokitaki poto tunaye pa pesa biso explication sur ces sujets. Pâques elingaki koloba liwa ya mwana na mpate. Bana na Israël en tant que église ya nkolo na boyokani ya kala bango nde bazwaki mitindo commandement yako fêter Pessah le 14e jour ya sanza ya liboso pona bango nkolo Yeshua babomaki ye na sanza oyo wana na date oyo wana le 14e jour du premier mois ya Nissan pona ba juif. Banda tango wana bato bako fete lisusu Pessah pona nini si ekokisamaki deja ba fete oyo ekokisamaki deja ezali lokola fete ya kopema kokisami deja na kati na nkolo fete ya Pâques esi ekokisami deja na liwa ya nkolo fete ya prémisse esi ekokisami deja na lisekwa na ye fête ya Pentecôte ese kokisamaki deja tango molimo ayaki pona mbala ya liboso na église le jour de la Pentecôte na Yerusalem. Sikoyo biso na église tozali ko fêter chaque jour na liloba ya petwa pe nanzela ya emoniseli ya molimo mosantu. Yango biso ba Kristo tokoki ko fêter lisusu lokola ba juif te oyo bazalaka ko fêter liboso yango ekokisama parce que baonde bazalaki ba gardien ya promesse na ba alliance. Bolandi ndenge pasteur Kassamba Pierre asoli na micro ya KNB concernant la fête des Pâques. Et singa soko kanga que église n'église et monelaka makambu na ndenge na ye surtout na ba fête o ya Pâques. Mais selon pasteur Kass na église ya primitive jamais bakotikalaka ko fêter fête wana ya Pâques parce que bango balobi que les fêtes ya kolia elambo yango nezali fête ya Pâques ba fête yango tango nyonso bango balingi. Kinshasa et l'équipe partout. KNB sali reportage sur ba dépannage ya ba mécanicien ambulance qui voiture na yo ekufeli yo na nzela. Ça et l'équipe partout, les autres qui tiennent à terrain, la commune à Kinshasa pour nous concernant Bakinoa, Baïsabiso, par rapport à les mécaniciens ambulants, tout coup à Nanzela, à Kobimala, Mutukanayo, sans quoi au monde à Okutani n'a pas Nanzela. Et ça, un mécanicien mobile à Nanzela, ceux qui osent pas, nous on aille rapidement pour aider à dépanner, on n'a pas nous. Il y a quand même ça que les mécaniciens on a bazar na garage, mon fixe, ça la raté. Mais il y a quand même aussi que les ceux qui assis Mutukanayo. Problème aux anango comment après quelques temps et zongi kaka au moins la zongi sous plus pire que problème aux agis liboso yango to kiti na terrain concernant bakina ba sabiso soki ezalaka nini ba mécanicien bila batambola boy soko mutafungoli ka kapo ayembara moko alandi papa problème nini ezala atamwa rarati moko atamwa eroko moko ekale ya sanete aggrave muke et pourtant que
mwa musala ekontinue po afuta ye. Bon neti biso batotwalia batwana esika na biso sur place. Yake twana bakilia na biso abone baoki koya tobongiseli bango mutuka basimjela bakei. Esalaka bamusu basalaka ndenge moka mabeke abomi pani obi abongisi. Yana ba mécanicien misusu ezake ba sisa formation maintenant ba garage na bango. Izaka bazui a soit ba sayi pe marque japonais akuté na car na nzela soit izaba allemand a profiter ka kosala pour otaki conjoncture mboka ton flaka pour bana ndako balia ata musala wa ebité dès ka kuté na ngaka bunela même a ebité ngaka bunela kaka de façon que ton musu a sala pour azomambo. Okoza na nzela problème moko ye na mutuka parfois mine des opéra susté okomona ka boye ozo bango moko d'ailleurs bakomona kaka ba mécanicien bilan bakomona babia donc c'est que mutuka wana ina na problème bakoyamba la mo sans kutu yo luka mécanicien okomona babimi parfois pe babongisili yo ebongi pe mais misusu pe omona ba bricoler boye esimbité ozupe parfois bakiseli sous champagne na mutuka so moni babimi ebele ndenge wana ba mécanicien ambulant bami ebele po moni keli technique na technique okoki ko négliger moninga te alors na musala technique okoki ko bongisa esimbi tantôt pe okoki ko simba te kokolo batende ke ayebi musala te ayebi ne musala mabe kaka bango bazo déranger pour bazali na endroit fixité. Il fallait avoir un endroit fixe. Pour mingi peut bien belé on a misusu ba ya malamu, misusu pe bali ya mabe. Misusu pona nzala azo keneka ka ko luka a bricoler pona azwa eloko o akoki kozwa. Bolandi bino mo ndenge bakina ba pesi réponse biso na KNB to koyebisa na bino ba mécanicien ambulant bozo musana bino sérieux soki oyebi problème wana to pano wana ko mutuka o kuta na nzela te ko simba te. Soki omoni ke pano wana électricien des fois sala yango tika mutu o asala mamba courant na mutuka asala yango yo kozaka te ke oyebi nyonso eko za pe pano wana lekio na mutuka osimba te parce que yo ko créer ba problème ko leka kutu o kuta ki na mutuka mutu mususu pe soki voiture wana eza marque oyo yo maîtriser na ngote ko sala osala formation ya marque ya mutuka wana te ko simba te tika to guider pa mutu oyo asalaka to bongisaka mutuka ya marque wana po soki ezu problème plus tard mutu wana ezu problème na mutuka ko identifier te po azani na numéro na yo alors to kosenga mli ba mécanicien ambulant bo faciliter ba kolo mutuka tâche bo pesa ba problème te dikola ba problème mususu Kinshasa et l'équipe partout. Chercheurs britanniques ont découvrir que consommation il y a 2 tasses à café par jour et qu'on diminue plutôt il y a cirrhose de foie. Bon, ça va détailler dans l'élément 1. Cirrhose c'est une grave infection ya foie oyo ebebisaka organe digestif wana. Eza caractérisé par un remplissage progressif ya tissu sain ya foie par ba nobule ya ba tissu fibreux oyo eza ko altérer malembe fonction ya hépatique. Eza maladie moko grave oyo ekoki kotikala stable to ekoki ko évoluer. Consommation abusive ya alcool nde eza cause principale ya maladie wana pe eza ko représenter 50 à 75% ya bakawana. Pe ba infection virale ndeti hépatite B to C oyo ezo représenter pe 5 à 25%. Cirrhose eza maladie moko silencieuse oyo se manifestaka une fois 80% ya ba cellules ya foie eza touché pe ko provoquer augmentation des infections bactériennes ainsi que cancer ya foie. Malheureusement traitement efficace pour na ko soigner maladie wana ezalaka te à part greffe ya foie. Kasi d'après étude moko euti ko sala na ba chercheurs britanniques ya université ya Southampton na Grande-Bretagne après avoir rassemblé ba données ya 9 études antérieures oyo esalemaki epa ya 430 000 participants publiés récemment dans le magazine Top Santé. Dr Olivier Kennedy a découvert ceux qui osomela 2 tasses de café par jour et ça diminuer risque ya 44% ya développer cirrhose du foie en particulier et ça causé par l'hépatite non virale. Sur ce grand nombre de participants, 1990 bazalaki atteints de cirrhose du foie. Pour les chercheurs wana plus, on a augmenté le nombre de consommation de tasses de café par jour.
plus oza réduire kaka risque ya maladie wana. Notons que plus d'1 million de personnes bakufaka chaque année dans le monde na cirrhose du foie. Café est un mélange complexe où il peut contenir des centaines de composés chimiques. Peut-être que pour l'instant, composés nini où il est chargé à protéger le foie et banité. En nombreuses populations à Kinshasa et au monde entier, où il faut protéger vina bango contre maladie wana ya cirrhose du foie. Baeba kolanda ba résultat de recherche ya docteur Olivier Kennedy où il a conseillé na batu ba consommer 2 tasses de thé par jour pour réduire le risque de cirrhose de foie. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Nabino pour préférer ya selfie, kanga photo, seka mukepe buka kingo, tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa Nabiso. Kenboyo Souka. Pour la compte ya éliminatoire 4 Gabon 2017. Léopard va s'entraîner qui mercredi dans le stade de Martyr pour la préparer rencontre et la 3e journée contre Angola. C'est l'équipe partout. Le local est dans le stade de Martyr pour assister à la 2e séance. Il y a entraînement à Léopard où va préparer rencontre contre Angola où il samedi 26 dans le cadre de la 3e journée. Il y a phase de groupe pour l'éliminatoire. Il y a Gabon 2017. C'est un peu retenu que RDC, il faut déjà 2 rencontres et il y a 3 points. Donc, rencontre on a samedi 26, vraiment rencontre au très capital parce que victoire est impératif. Mais au Senga, na bateau baza pembeni ya staff ya ba Léopard, bateau ba organiser mambo nyonso ezotala ba Léopard ba meka un peu ko bongisa parce que bateau bazolanda biso na bandako to bateau batikala na bandako ba se déplacer raté ko kotala ba entraînement bazala na souci pe ba vivre ba moment na ndeti bango bazala ki ya mais bateau bolanda ba image bo constater que na suka moi désordre ya bateau salamaki bateau ba kiti na terrain. Or Léopard eza équipe ezo représenter toute une nation. Donc to senga pe na ba konzi à la police ba meka pe kotinda moi quelques policiers pour nous sécuriser équipe wana parce que bazo représenter valablement mboka na biso. Mais biso na kaine be to souhaiter ba encore bonne chance malgré que ba permettre biso te to sala musala na biso na ndenge elongo ba mais to kutani bongo samedi pour un match ya Léopard Angola Kinshasa et l'équipe partout. Secrétaire adjoint ya corporation ya ba journaliste sportif a calmé ba journaliste na ndenge ba pekisa ki bango ko filmer entraînement ya Léopard pour ministre azalaki wana na stade de Martyr. Salut biso nyonso tout mawa na moi passe. Menga en qualité à secrétaire adjoint ya journaliste sportif à Ville Kinshasa adjoint na osenga kimia ba journaliste nyonso tout o eliki to moni to komela ba o baza ko gérer ba journaliste sportif to komela ministère to komela ba kambinyo surtout que prochainement to vivre loko eleki arrêté soki ba lingi journaliste asala musala ndenge singélité ba yebisa biso anamo et ezalate que no boina ces entraînements comme ça mutumo boye au ministre atininga ministre alingité ba filmer entrer na stade mais a tozali to lo babo que ba journaliste sportif nyon surtout bozana kimia et pe bosa musala na bino ndenge singeli muto obangisa biso azalite o eleki lelo je pense que oleka lobité lobi okuna pe olekate mais tous à la discipline, peut tous à la toujours unis de tout l'accès le lot. Donc, na rosenga na ba journaliste senior surtout aux à la kimia et pe tous ça musa na biso ndenge singeli. Kolumba mapeka solo batu mingi bayebaka te que ezali manque d'hygiène alors que ba remettre nango ezali pona ko indisposer batu oyo bazali pembeni na yo te. Kinshasa et l'équipe partout, ndenge to mesana ko laksana bino ba téléspectateurs na biso ba réalité o se passé na kati ya ville province ya Kinshasa lelo to constater que bato ebele bazalaka na négligence topé bazalaka na habitude ya ko se raser ben selte en tout cas ezalaka malamu mingi te okomona matina transport soki ozali muto o se razaka te à chaque instant à chaque fois a dégageaka odeur moko ezali malamu to komona pe akozwa loboko na ye amatisi yango na kiti donc muto avandi pembeni na ye azali ko respirer odeur wana en tout cas ezali malamu te ezali ko indisposé to ko senga juste na bino batu bozara na habitude wana te to pe bino batu bo négliger à côté wana en tout cas il faut à chaque fois à chaque instant ko se raser parce que et que ça en sorte que bo dégager ka ba odeur ya mabete pembeni place batu bazali.
tozala na habitude soki okei weze ezala na habitude ya kosomba ta citron na yo moko ya 100 francs ou ya 200 francs mpona ozala koutilize yango à chaque instant soki okei kosokolo ozali koutilize yango na sa mapeke edaka mpe bato mpona eke solo ya mabe ebima te soki makoki ezali mwa moke tozala na habitude ya kosomba ou peut-être okoki kosomba stick na yo à chaque instant utiliser yango mpona eke ede yo obimisaka solo ya mabe te to odeur ya mabe place oyo bato bazali parce que na Kinshasa bakoki mpe kopesa yo kombo vraiment ekozala malamu mingi te. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Nandenge Bozalaka, toujours épelé à Kolanda, magazine Nabino vos préférés, KNB, il y a les autres représentants qui sont sur le boulevard du 30 juin. Olingola Takitoko Loko, la présentatrice du magazine KNB, les cas de la maison d'Orcas Confection chez Maman Mami Ville et ma leader, l'avenue et à la numéro 21 en commune à Kassavou, croisement Éthiopie. Kinshasa et l'équipe partout. Allez, kumanga motema